Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Boulukite. Bukuyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse leki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Mardi et la mouna bino nyonso balandi ya magazine KNB oyo tozelemba te kopesa bino ba vraie réalité à ville à Kinshasa. Tikato fongola édition la biso ya mokolo ya lelo ba musulman ba silisi carême na bango lelo tokendaki na mosquée ya Lingwala ya Wuleri esika ba fidèles musulmans ba expliquer ndenge balekisi ton fort na bango ya mabondeli. Allahu liman hamida. Allahu akbar. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ramadan ezali mois esantu. Ezali mois oyo Nzambe apesi ba musulman na 12 mois Nzambe alobi boza na 12 mois mais mois moko ya ngai Allah. Oya kokanga Ramadan na kolimbisa masumu na ya année oyo na année prochaine na année passée. Alors ezali eloko moko ya motuya pona biso ba musulman. C'est ça. Tozaki na mois ya Ramadan Nzamba facilité biso to sisi Ramadan to sengi kimia Nzambe za likolo ya ba musulman nyonso o tozana bango tozo fêter na bango lelo. Kimia Nzambe za pe likolo ya musulman nyonso basili kokufa déjà. Kimia Nzambe za likolo milimo na bango. Tosepelaka mingi lokwa tolambi biloko tozolia et puis to invitera pena ba voisins bato bazali bayaka po tosepela na bango biso so elongo kaka ba nyama oyo ezali halal do ba nyama oyo ezali permis o toliaka ezana ba nyama oyo epekisami na biso kolia boyebi yango ezana oyo autorisé Nzambe nde muto autorisé biso toliango na mokolo ya lelo tuliaka ebele babomaka bantaba bameme oyebi déjà bantaba banyama o ba musulman basalelaka loso basoso nde yango wana eza ba repas préféré nde tozobenga ngo na arabe halal eza biloko oyo ezali esantu mpona musulman alia na mokolo ya lelo. Ramadan eza mois esantu ndenge prophète atangisi biso. Premièrement eza mois oyo musulman akimaka mabe eloko ya liboso il faut tika non mabe. En plus, à part Kokima Mabe, ils ont belé, mais ils se comportent conformément à la loi, soit na Coran, soit na hadith de Thomas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tant qu'on a la carême, okoki kozala mutaba sentiment ya biloko ebelete parce que carême eza concentration oza concentré pour Nzambe pour la mutute parce que eza mobeko Nzambe na lobi kutu ba ale ikum siyam ya apesi biso mobeko tokanga ndenge apesa ka ba oyo balekaka liboso na biso bakangaka biso beto landa matambe na bango toyebisa Jésus Christ pe kangaka carême.
Rapporteur ya Assemblée provinciale ya Kinshasa, Junior Nebalemba, alobeli ke procédure kosenga soki justice esengi balongola humilité ya Assemblée provinciale oyo estatué ki Mike Mukebai. À l'encontre de l'honorable Mike Mukebai. Et aujourd'hui, lundi, le bureau s'est rassemblé pour pouvoir proposer les différentes sanctions contre Mike Mukebai. Mais je pense dès mardi, dès demain, il y aura une décision officielle que le bureau va prendre à l'encontre de l'honorable Mike Mukebai. Mais ça sera communiqué officiellement demain. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. En fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te dire en quelques mots sur Mike Mukebai? En quelques mots, concernant la levée d'immunité de l'honorable Mike Mukebai, ça dépendra de la justice. Si la justice voit la nécessité de demander la levée d'immunité, je pense que à la dernière plénière, l'Assemblée plénière était d'accord pour la levée d'immunité de l'honorable Mike Mukebai, mais nous avons fait comprendre à l'Assemblée plénière que ce n'est pas encore le moment et que le moment opportun, si la justice fait la demande officiellement, nous allons lever l'immunité de l'honorable Mike Mukebai, mais pour le moment, nous sommes dans le dossier de outrage à l'Assemblée plénière qui devra prendre des sanctions sévères à l'encontre de l'honorable Mike. Chef coutumier ya Teke Umbu basengaki na président Assemblée provinciale ya Kinshasa ba enlever immunité ya honorable Mike Mukebai pour afingaki bango ba illettré balanda honorable Nene Mayasi député chef coutumier na plénière ya Lendu. Tozosenga la président tokoloba mingi te alongola immunité na ye tozofunda ye tosamba na ye. Parce que pour les à l'équipe, la télévision, au fin de la chef coutumier, et surtout à déterminer bien le chef coutumier dès que tous les escrocs, les outrages, les injures, il y a un autre Seigneur président, j'ai dit. Yemoko Mike Mukebai a pesa ki ba éclaircissement sur makambo. Ezo le kan Assemblée provinciale ya Kinshasa. Pourquoi doda ko banda te moto ko ba na ete akani ngai. Na bengi ngai na bureau na ya edi singa te ya zali karate ka bali ko lango banda mi buzomi na mine so tikeli ye moto na ndako ya kokanga. Si ma minute bis to komisa do so zongo ko kuta moto wana a vimbi ko vimba wala la honorable Godin pour yebisi ngai doka président assemblée azap pasteur ou bien ça ko wana tuna yekendo luka yesu wagolo ye amundego na ngai to asaka na ngai amondi ne pas Godin bengisi ye pona ko yebisa ye taya ko yebisa ngai te na biki fo ali pasteur soki ta yako boxer ngai pe ko déshabiller ngai ba abeti tolo na ba na nzela ba pazisa ko ke bako kananga walonga ngai imité bakomo luke pa yako longola ngai immunité bake ko luke loko moko na lobaki na nzela ya bankumu ba chef coutumier na lobaki boye na epai ya ndekola ngai zaye mutombo na boso na politique na bite bankumu to na bango maye na bango zokoka na mosala ya batinda mite batangi te bali ba ilete lokola mobeko likunje lobi te esengeli tosala nyonso te beboso no bakoka bakota pe na institution lokola bankumu bayaka mine na assemblée provinciale tokabola ye koma mibale bankumu mibale topesi beboso oyo bape na bongo ya kosala mosabu ya materi ya kopesa bango bakokwaya na likambo wana bakoki diffamation babowa bakwai na likambo wana sika na plénière oyo elekaki ya mokwami te so nasalaki mabe po basali plénière ya wiki basala yango bato bamona po bakokomba bakokombani Pourquoi ça peine à Wiko Poigny? Pourquoi on va le voir bon bagage le voir bon bagage? Bah ça dit peine à Wiko. Bankumu babite bakofunda ngai. Sikana ko ebele ko nini bato bako lukana nzoto na ngai. Bankumu babite bakofunda ngai. Yoka siko ngana zali nde victime ya chantage. Yoka likamba ko na ngai.
na Godé na baninga mosusu nyonso te bato abone na assemblée ya bazali na bureau te na assemblée na lobi na yo na si na lobi kotutisaka libaku te yo na makambo abi nanga babi soko olingi bankumu bakende ofunda yo te yango nango bango chantage et moi je ne marche pas au chantage soko olingi bankumu bafunda yo te tolongola yo immunité te senga Godin mpoyi pardon nzambe kaka te senga plénière pardon senga bankumu pardon loba te oyo esalami ekosalamaka esu te mpe ya suka mama ya likambo yango wana lapandai te okolekaka esu na etando eke te koloba makambo ya assemblée provinciale de Kisasa Kisasa ekufi bana Kisasa boyoki eloko bato bakoluka napesa bango na telemi na makasi na ngai oyo etumba na ngai makasi ya immunité te makasi ya etumba na mati likolo nayebisi bango na kosenga pardon te bokamata likambo wana bomebango mpe bazuze na koseta oyoki nde koleka elobi yango wana nayebisi bango na kosenga pardon mpo nasali mabe te mpo te nasenga pardon nasali mabe moko te nasi nalobaki makambo ndenge Godé atindi bana kotinda mwana babengi pigea aloba tenga na mayele te kabongo alobi yango moto atindaki ye afunga mono serge kabongo abi obengaki ngai mpo otindela ngai pigea aya kofinga mokebai boyoki afunga mono afunga mono alobi amosai na nzambe ayanoli nye bongo boya kosenga ngai nasenga ye bolibisi plénière nasembi likambo balobi na yali kaka moko oyo batindami ya Kisasa oyo mosala na ye kokenda koba makambo ya assemblée provinciale ya Kisasa na etando yaki ngai na kobebisa lokumu ya assemblée provinciale soki likambo malamu oyo na assemblée provinciale nabeti maboko soki likambo ya mabe nakoloba yango ezali mabe soki bomoni te kokoa lokumu ya assemblée provinciale bobongisa mpo nga na mobu koto mibale na misato 2023 nakozonga epai ya bana mboka mpo bakotuna ngai mosato opesaki yo bino bato bokoya koyanola yo Godin mpoi moto oya koyanola ngai nakoyanola nga moko yango wana nakosala mosala ndenge esambilama bana lingwala baréagir sur makambo ezoleka na assemblée provinciale sur Eli na bango Mike Mukebai oyo akosiéger lisusu te pendant 12 mois en attendant lever ya immunité na ye. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki. Soki président assemblée azana raison ya ke ba suspendre ye. Bon, asali yango pamba te presque balandeli ye na maloba na ye et puis toyoki ke disque ezali oyo par rapport ya émission oyo asalaki na kiosque makambo oyo alobaki ndango nde esali ye poke ba suspendre ye presque président assemblée na bato oyo travaillera na bango bazangi mayele te to baza maboma te po bapesa kaka Mike Mukebai suspension ye moko te parce que ba député baza ebele oyo baza kuna bon soki basali bongo eza pona ke maloba na ye oyo auti oloba ya mabe yango nde esali poke bauta ba suspendre ye. Mike aza député na biso ya lingwala o biso mo to linga to ponai en tout cas makambo wana en tout cas to telemele yango si faut to marcher to kende tina assemblée provinciale to koma kuna et pas pasteur to lobela ye parce que aza député o biso to vota do lingwala mobimba biso na bana lingwala en tout cas to sepel na ngote po azala ye moko na kati ya lingwala bango so ezali par exemple azali député na bango ya FCC banya basaba biloko wana balongola suspension na bazong c'est la biso député na biso po azaka ye moko sekonda zu suspension mudu so lobela lingwala zate do bazwa bazongisa ye bolobela biso ngoto yeba biso to yebi kazoloba ce qui est vrai puisque le président de la République azako accepter ba finga ye o nyonso bazoloba makambo yoto le ka lobi aboyo ki ngote siko soki ya lobi nda afingi entre Godin Mpoyi et président de la République, qui est au sommet? Celui qui est au sommet, il accepte tout. Et il y a une entité moko. Il y a une fingi. De un, il y a une fingi. De deux, il y a un monde qui wana. On peut que tu foutes les sigamoko. Wana pire mutunanga et puis à défendre bana lingwala. Ozolanda.
eza na ba gouvernement mino elekaka bofinga bosala makambo tu bakanga motu te pokaka mpona ye delingi oyo bakimutema mabe ozomva toa na méchant soki basala lingwa bato kotelema mpo bazongisa masolo na ye nga nakoki koloba sanction wana soki eza na cause valable que Marc Moukebaï alobaki benjure contre son président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poyi. Nga pona nga no Marc Moukebaï akoki ko rectifier na no maloba na ye. Deuxième chose, pasteur Godin Poyi, malgré que il est président de l'Assemblée provinciale, mais azali papa. Azako diriger communauté munene, ensemble munene ameka kobenga Marc Moukebaï. Mais soki Marc Moukebaï alobi ba propos ya benjure wana nga naza contre. Marc Moukebaï aza responsable, Godin Poyi aza responsable. Il faut azala quand même na respect devant président na e assemblée provinciale. Mutuelle de santé, bonnes œuvres, ba conditions nini. Il faut qu'on remplisse pour nous souscrire na ba soins de santé gratuits contribuant à partir à $5 ya pamba. Mutuelle de santé, bonnes œuvres, ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois, il y a PABA. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Mutuelle de santé bonnes œuvres et salamé, compte tenu à études menées il y a 3 ans, depuis 2016. On se rend compte que la population congolaise, mais plus particulièrement la population à Kinshasa, 30% de la population à Kinshasa a un accès facile à la consultation dans les hôpitaux. Alors, tout le monde a que la population à Kinshasa, pour aller à l'hôpital, il faut qu'il y ait comme un peu grave, qu'il y ait comme un peu plus pire, d'aller à l'hôpital. Alors c'est comme ça que nous sommes dit, autant mieux dans les canisi, il y a OMS, que soit des santé accessibles dans les et puis dans les canisi, il y a Bakondiambo, Cannabis, Balingue, et Batunions va profiter de la santé malam. On a biso ONG comme étant un bras du gouvernement, Tolingito offrir des soins de qualité à la population il y a Kinshasa pour que na diminuer sensiblement le taux de mortalité maternelle et infantile très élevé dans le cannabis. En souscrivant à partir il y a $5 ya pamba par mois au Biki Silibotanayo, ou éviter des dépenses improvisées, paix aux 8 contrats, il y a des soins de qualité. Pour les informations, les Canassi et Mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599 09 98 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Après matanga ya papa na ye président Félix Tshisekedi ya Messiaki président Denis Sassou Nguesso ndenge alalaki na matanga à côté ici biso penza grand nyongo. Je ne le souhaite pas évidemment, mais si demain il y a des circonstances douloureuses de l'autre côté de la rive, je demande à tout le monde tokati sato qu'elle ne peut consommer.
asali alakisi penza que toza famille. Donc aza papa azali famille. Soki likambo livu biso akozanga kozala te. Amemi mokumba na nyonso alali na biso awa asungi biso ti tokundi leader Maximo. Vraiment c'est inoubliable. En dehors de ça, nalingi na pesa bino pe longonya. Vraiment bonorer ngai makasi. Et naoki que bakonja mapinga pe bazali awa. Vraiment ils m'ont fait honneur. Moi déploiement na bangwana basalaki elaki pesa kitoko makasi. Je remercie toutes les Congolaises et toutes les Congolais, particulièrement les Quinoises et les Quinois, qui ont été en communion avec la famille biologique du grand leader que nous avons déposé à son lieu de repos éternel. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de poursuivre son rêve, sa vision. Sa vision qui était celle de l'unité des Congolais, de l'amour des Congolais pour le Congo et pour les Congolais. Et bien entendu, le peuple d'abord. Ouais, ça c'est Fatih qui parle. Voilà, Baba jaloux na biso. Baba jaloux. Déjà c'est le longa musala. Pascal aza jaloux. Aza jaloux. Oliga le longa musala. Maintenant, nous allons nous excuser de vous avoir interrompu dans vos moments de plaisir. Je pense que Mamsou Bazagolia. Président Loumazao. Ozongela Masano Nabino. Tozali. Ça c'est bon président. Kotika Kulutu. Ça c'est mon ami personnel. Avansi biso. Jean-Philippe. Esengeli Skoyo Azonga na Bobo Tonyonso. Zamba Pambola Bino. Papa Ochombe. Merci pour l'ayo. Caractère Bomoto, il y a président Félix Tshisekedi, il y a ces pays qui battu et belé. Akutanaki na sozi à Maréchal Mobutu à Keiko Pesa Yembote. Excusez. Il n'est pas monté avec nous. Bon maréchal. Kofi Olomide a bandi déjà répétition dans le quartier la terre internationale pour na poto pour na préparer production en live.
Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, c'est son nom point fort. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Tokomi na suka édition na biso ya mokolo ya lelo nazalaki na esengo ya ko présenter yango kasi bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso po Kinshasa oyo eleki partout. Magazine, Kinshasa na biso, eleki partout. Magazine, Kinshasa na biso, la mama kinwa bafuna.